Hola, 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 les amis de Pesantango, les amis de Pesantango, Mongebeti. Awa Nazali na Libenge 24. Nazali vraiment na Libenge 24, donc Besekta non na ban na Londres. Besekta vraiment trop ban na Londres, mon apesi mo ba salam place Nazali. Donc Nazali vraiment na Libenge 24. Na zo contempler mankamonga ndezala. Makambo kosila lelo te quoi. Tosana bango ka ndezala ti les jours finis quoi. Minga kolobeza te mon président na ngai Ibrahim ba esekta kaka ebele basalami ebele na bandeko na ngai tout baza na Londres. Donc a commencé d'abord à passant la salutation na ngai na ye moko mokonzi na ngai Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc minga kolobeza te quoi. Ya machallah te pigeon verte. Donc place à la salam tenait trop. Donc José Dibassan dans la Bossanité, Fabrice Mayemba. Donc René Simesi Binotou, vous êtes John Nakati. Ya Ibrahim Nzambe na nyonso ya Machalot et Pigeon Verte. Balobi ngona Notre-Dame de Lingwala. Yangoyo. Naza toujours chez ma sœur quoi. Claudine Kassongo. Base résidence yangoyo naza toujours na nenga punda lupin quand nenga zala ba ebati tellement na meki vraiment moké et on a boyi le bomo na ngai mais bogo à 100 bogo toujours 100 que nazali aneka songo yeyo molobeli pe mobundeli ya pesa ntango. Donc il était comment les amis de Londres ba o baza bazali ba o baza c'est donc vraiment mawa trop quoi. Anaka songo yeyo Kinshasa wewa, Kinshasa mutuka, Kinshasa wewa, Kinshasa makolo, Kinshasa nde yangoyo. Tukoma lugwa na Sénégal, trop de motos, trop de makambo belé. Koso na mutaleki nzela, bango baye bagate ndeko, pas même ko s'excuser. On s'excuser na leki nzela zambo, ratike mpani. Mawa trop. Kini kaka boy potanage na potanage mokonzi na ngai président Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc yango nde makambo. Donc yango nde bina makambo de secte bien na ba na Londres. Enis Mandosi donc na bosani te Charles Lévy donc Charles Lévy na bosani te José Biasala donc yope na kati déjà zalaka kakoka Lévy Saddam Nkosi Pedro ozaja na kasa pete ntango fanki manyana yanga kutia kala just kwedi yudu ya osamaze. Donc faki mama na winner na habité quoi. Donc abino tout ouais nazali pote ouais nazali ouais mon vieux qui me zali ouais à sentir vraiment ouais. Gisèle Ngombo Gisèle Ngombo Céline Mandosi donc Céline maman na Union maman na Clara Syria qui papa na Union donc bino tout na kati déjà donc na kobo sana bino te pesantango za bino pesantango ne bino mankambo donc sabino na pesantango mawatro sabino na pesantango mawatro en plus na kobo sana somo tu na ngamo te Joseph Manchosa Joseph Manchosa na kati pesantango yoza déjà Joseph Manchosa, donc il était comment les amis de Pesantango. Il habitait ce beaucoup mon mutumoko na Katia Makambu oyo netika ka zoko kaoba zoko kate et plus Pesantango les amis maman entreprise grand entreprise oyebi donc so oyebi te faika quoi. Donc minga ko le désate yango moni lelo na lobi ki na beti système masque yemo ko bo mona eta mususu mbalasima nelongi ne bo mona ime ngamoko nono na mibombi na se camoufler moke po tala ka makambo ningo tolira simano moko rezaki vrete ko ezaki tena bente na boka sanzambe na nyoso papa na lola apesaka bana na ye ka ndenge ezalaka apesinga so makasi yango lelo na lobi te mo basala mo badédicace na ngaka ndenge ezalaka ekozanga te mpo na bana Londres wana bazali o anga libota ata bokomona petit kingi lelo te bokomona aneka songo lelo te mais bo comprendre ye kaka
azali na kati ya famille apesa ntango luta mao nayebi te famille mao luta nayebi te mao gaz nayebi te donc mimi mao famille mao mobimba donc ipo mao bino tu na kati donc mao joli donc bino tu na kati donc famille mao mobimba pesa ntango tolela bino mon président Ibrahim Nzamena Nyoso Yama Charlotte Pigeon Verte mon leader que j'aime beaucoup donc secte belé place Rosalie Marine Tumba bébé Bransard sengi pena au mon ici pour petit king me voici là je suis toujours avec pourquoi l'idéologie ne tombera jamais pesa ntango ne makambo Ibrahim Nzamena Nyoso vision yango donc nayebi mon konzanga ici na loba nini dépa qui chingan pemba donc voilà quoi les amis de Pessantan on est toujours ensemble Laurie c'est la congolaise bébé d'Edas bah batté quoi donc on va la bongo yebi te donc nzimoka donc voilà quoi on est ensemble merci check